kala mamba lokuta to lokuta to si to yeba na biso ya zama ma welisa to taka na biso ete ma kamno sa yaka nango na sime yaka osaka te zaki ya yete te zaki ya yete sko biso pa na eto otala lipo to zwanini bango ndende biso to sa émission bo baza awa biso jamais to kenda okota ba panel bango baza awa baza awa bakenda ba panel la biso nyonso même dimanche passé nazaki na nini na pa JDM na ota émission de basenga banzembo bazaki ka wana bakomi ko signaler ta batu mba ba conscient banda mukile banda batu mba conscient ka lokwa nanga alobi nani bayambaki soi-disant Churamboma po ba po ani babengisi mopa ote na solidarité alobi ata msupo moni za ba programme na ye bomoni mais mopa olela alobi nini ba invitanga te batira ko yebisanga te batamitema mabe mais tala public et réclamer tellement les gens na mboka bocheli biso loi et puis loi ngomoni bakata ki public et crier oh après bati papa mobimba Brown. Oui, papa, maman. Madame Jean Robert a de sérieux problèmes, hein? Elle a mis la musique de Linda Nick. Elle déduit ça à Alia. Maman Congo a de sérieux problèmes. Maman Congo, c'est une folle, c'est une bipolaire. Madame Jean Robert, madame, moi, il faut bien écouter ces chansons-là. Les paroles qui sont dans ces chansons-là, est-ce qu'elle peut dédier ça à Alia? Non, c'est comme une injure à Alia. C'est comme une injure à Alia. Elle dit que c'est le tour de maman si. Même si maman Mokolo a bêti même Eza Mokolo n'est donc. Maman si a mis ça comme Mani qui a incité maman si. La maman si a mis ces chansons-là. Linda Like. C'est Linda Like là, maintenant elle a dédié ça à Alia. Maman Congo c'est bipolaire, hein. Elle a mis la photo d'Ali à côté et Kofi. La photo de Cindy et Kofi à côté dit que c'est le tour de Maman Si. Elle a mis Linda Like. Mais aussi c'est tout tourne. Maman Congo basu déjà ba preuve que na ba monter à Sengaki, ba comprendre que maman li oza monter maman B. Et yenga otolo bangwati. Maman Congo boit qui ne minduki à comprendre vérité. Maman Congo bipolaire, Linda Like là ça dit beaucoup hein. Elle peut pas dédier ça à Lia, c'est une injure ça. Oh Maman Congo ça souka hein. Ah Nzambe la ramba basi osoba uta wapi. Amali ya kaki mondo yo, ya internet ayeba ite ki a glissant. Maman, yawa kota ki biso to belela ene miso mama lia bima na mondo ayokela biso te mama azizo so eba sunde to ndeko belela bima na mondo eza monda bata maboma boya ka akalisa yona bateya ko sa confiance donc tonto ya ko futa lisusu tente de tente mais yo moto yo ki ngana yo ki ngote na bando yo ka ngona mosika donc tonton promo fait l'émission le bini ngona ngala lingina yebango ma réponse tonton fona ke kota ngamo opena na tala ngala tali non te tonton promo wa lobby era ayaka lobaka il paraît wana zala na trop sur te mais le lobby azana ba preuve eza sur ndenge jugement confié salama ya divorce biloko ali ya senga 100 000 pour na dédonner 100 000 na ya bana ba dédommager à sa vierge boke la démission wana ba dédommager na nino ya lambela mobali kolia ya bana 80 000 voir sur YouTube mais na sur ba page pe kachango oui bien $180 000 ka ya pamba boy maman na euro ya dollar en euro ya euro 180 000 euros. Mais c'est pareil comme les dollars. Il y a Salaka à dédommager à mobile. 89 cas pour constat de matériel malade. Tiens, ata mwana suka kuta senga boyete. Sikoyo avocat tango batali likamango balobi tete ça c'est trop. C'est pour cela que comment on peut s'assurer 300 € na avocat bakata 300 € pour la mwana suka.
bakata ko ye mtazaki mineur bakata ka 300 euros siko bakamwe bavoka wana bakamwe balobi mais c'est trop ya kende ko loba kuna ke mobala bozo loba nini bazo bado de manger badanser mobala zana biloko mobala zana boya zana boya siko nzoka makambo ya divorce la poto en bas divorce la poto pa na France mobali pe a tia penza ba biloko na Evma nini te yango apesa bango ka ndaku wana ya Blamini parce que mon pa wa investir mingi na Afrique et puis ba biloko de musu na Afrique mingi pesa ka na bani na mamami mon pa on za biloko baza ba école ana ba hôpital mais beza ba biloko wana ezaki na ba komba mamami donc yesko place a soukela ki yango wana parce que batali na France azana nini na ndaku wana à part ndaku wana na France azana nini batali loko te siko yo moko yo zo senga te azana biloko ebele opa aza maela ta biloko wana na Kinshasa nde bomona ako lelo basutu mukela bo ba ke kuta na bakombo mususu bakuta ba okuma moko aote na ya lia wana azana bakanda po abima ne loko te abima zero ndeko ne moko banda kotonga azana bakanda wana nyonso na imorotsa olanda popo komo c'est que bazui matière et pas mama rifa alors si malé le tuturo bapaza bombarder moka oka mutaza ko pekisa ayebisa bango na kolia omona Eliani nito azonga suko sa émission azonga te leki na ye tuturo bapaza kuna na Londres donc voilà baza kuna bango mibale Robert asa koma awa sa Robert akoma na France bakuna batika la moko akoma na France Sylvie dans Paris maman na bango nyonso ba na Paris bango nyonso baza na Paris à part Mama Rifa ah bon oui bango nyonso ba na Paris a dit que Biarritz awa Kofi avait choisi Robert aza Aline aza na Lille deux pas à la carte à part Rifine na Thierry bango comme baza Rifine aza Mama Rifa na Londres Thierry aza na États-Unis kuna so na Canada mais bango ne sont 4 baza 3 filles na garçon moko. Vous avez entendu la partie là où Brigitte Lilundo qui a dit que Kofi avait choisi sa femme, voilà pourquoi sa sœur avait laissé la place, elle est pour elle partir tranquillement pour avoir sa paix. Quand on leur dit que maman, Kofi avait fait le choix des moments, si les gens, alingaka. Une fois, quand un homme t'aime, conseil gratuit. Laisse-moi partir. Donc, laisse-moi partir. Je ne sais pas. Conseil gratuit, il ne faut pas demander à un homme de faire les choix. Jamais, il ne faut pas. C'est trop risqué ça. Ali abayo chuko sambu c'est pas cousine na yo kande batiki yo na défaut aloba ngona kata ya précipitation ayeba kiteke aloba na bato mayele to ko bouler pingila la si pingila boka teleka partir na boka pingila tam se ko bakise santé bo pia e parti wa aloba sala choix na ye Aliane pe atika na ye maman si atika métis na défaut bana ba ancêtre na biso mbali boso mwasa pemba tuna métis a choko bato ya baka mwindu balinga pakola produit botika na bino bomoni moto apembe na atuli métis a choko wana botika la mwindu na bino Toko. En genre ça va. Donc à cette robango tu vois puis pas maman. Au sara no pelo na vie. Au tambola no kana sima ba musicien. Kotulu. Diplôme zéro. Ngande kono kutuna kanga ta ya États-Unis na boko. Inutile de la société. Maman moko zéro ti jengu zéro na zéro. Maman c'est aza universitaire mokili tout eye biango. Akola na ndako tata na ye na mama na ye moyen na bango wana papa na tindaki université français na moi français na munoko izale bongo yo
kishege na kishege au mobala bandoro basuka na balcon to kanda mama si te isa ya ye kolaka anglais aye ba ko zamu baloko ke États-Unis ya mama yo kasi biso to banga yo mopa oyebaki ti mwasi yango ya moteki nzoto wana aloba na suka na balcon se soki amoni batampa kwa komina se na liboma oyo ya Sandra Lina pa ya kofinga mamasi ba Sandra Lina ba perte ya ba pasteur oyo ndenge mani ke bapesi mbongo yesu kofinga so mamasi yekutu so bakati banyeti bamani ke ono sata na mukanda te so bafundi oyo na poto na Axel moko suka wapi mais yo te kofinga lia dernièrement azo ba maman faut connaître la vie des Kofi de maman plus que eux-mêmes. Dans sa tête, elle croit que maman si n'a pas de maison. Maman si mtala basomele bandako depuis na Sara atangaki yango na ba live kuna ti biso tozoswana na live alobi na tongo mama atangaki te na live alobi na tongo batikaki pa kofina bakritike mama si il faut yoka ba mama esanse wana nde bazomata bazoloba baye koloba nde na nsima komo change maloba Sara wana bandako mama na ye kuta na ofanda na ndako mama na ye longolaka mama na ye kuna mpa na bango mama na ye kofandela ndako mama si moko baofanda na ndeko ya mama si azwelaka ye mpe na moto ya mosala mpo asokipaka na mama yango mama na ye akufi na ndako ya mama si po banga basi moko boye basala na bango eloko te ayeba ata kutu ata nde banini te basimbaka biki te ayeba ata nde asala alamuki na ntongo avandi meme nini na ye komilambela ye moko kutu akokaka te basi ya bongo kutu toke kopesaka bango botosi ya nini yango na poto oyo okenda mosala te okanisi ozwa nani na poto ozwa nani salaka mitali mama abana abota nani abota Donald Trump tomela abota elima ya okoka mibali ya ba 2000 ba 1000 euros mwasa lokoso mama abana abalelaki kaka po aza kitoko mabele batombolaka na tonga masoko bateka basashe waye kitoko yango mutu masoko oyo ezala place ezalaka ye masoko ezalaka na mipende kitoko mais comment il faut babeta tonga lere nyonso yo moni matokolo mamasi nde eza bien classé te efanda kimia ako mikolo akitisi po ata ndenge azobima kitoko bino matokolo oyo bokoma okesomba na hôpital wana matokolo babeta otonga mabe ezosimba mpe lisusu po ya préparation ya hippodrome bomona attention awa zelo omona saka na biso te lokwa bino bobi tension wana kofa okufa nango bino nde bokufa nango mabele ya mama si eza mabele ya miki wana ya sange vino biso aliaka mpenzako obiki mibali balinga mabele ya mutu ya sange Mama Alicia. Mama Alicia, Mama Alicia makamso epesa kanda kwa nini? Bozo ba yebisa bino botosa mutu mo ba sala ne logote. Oh, respecter mama abana. Respecter mama ne bana yene ma. Ko ba bi mama abana ngo baza combien? Na bi banana ketchup mama abana. Boda za mama na bana. Regine Wekatola za mama na bana. Nani mama na Keina. Mama bana Rosie mama na Keina za mama na bana mama na bana baze bele siko yeka ande mtali kola ba mama bana nyonso mama mo aboya ko mi respecter wala so ye moko na chemi suboye azota ye moko mama si azape mama mwana donc comme nous fiche la paix mama bana zanga respect azotala fali na miso nde bauti na mbeto wana mama na bana mongola bato mama bano alandaka mibala bamusicien naye toyemba nana ketchup ngasi na yebisaki yo nana ketchup fungola miso tuta mama na mwana mama bana tango mosusu kala mingi te akozwa retraite atie profil ya mwasi ya tonton Fredi po yaka papa Fredi ayebisa biso biso attention eza ye te azofinga ma Sylvie eza ye te bokeba eza papa
Au moins mikosa pe papa Freddy ezala pe yo te ya solo eza pa Freddy te azofingama Sylvie omona te bobloke bobloke yo moko tulobi okoma koka likono wana epola te yaya ayibi mpenza fota pa Freddy to te débloqué te na répondre zela abloqué te bokokotalabimisa na Facebook makambo yo okomi wana nzambe akoconfondre yo nde moto osuka na velo oza ndoki soki yo te bana na wana mwasi na yo soki oza mobali okokufa na velo yo makambo ozokoma omona ngo mpela normal wamotema mabe likolo epoli akobenda lisoko na pa Freddy akenda odefane mopa osomo yango fale pa mobloke moto fana kota na compte na ye aziza kosekisanga boyi te ye kutu velo te baozala na velo ta bando bendaka lisoko kukutu likolo kuna epoli otema mabe ndoki babi mama si aposte ozonoka foto aposte nini nayebi te nane mona moto akomi so yes bafoto alobi po abime kitoko makasi yes bafoto mama si aposte kasi ade na kimia boye aza nde na mobali ne aza lesanga poste botiangoko mama si depuis 19 ans na ya banda nzonzingi azokende université nzonzingi mosala na koyemba azokatanaka azobina azoyemba sia azotuna poste wapi bangusu moko boya basi na réseau sociaux boya ovandelaka mama si bangusu mama si ayaka poto deyali avant ebandeli na mosala na ye aposte na TikTok minoko solo oyo lokola bajoel ayaka kofinga kofi pingila aza lokola moto ne kutu joel aza moto olanda te ye aza komone contamine bopengaki kaka contamine jael wana contamine azalaka ekola pigme ekola pigme aza lokola pigme na bashapo wana kaka wana oyibi ya mwasi moko boye ngoyi ya solo ntango nata nalobaka mwasi oboye ana bakaswana manike mino epola yo yaka ofinga na mamasi na likolo to na liboko mitala mino epola ye mutu akenda boloko deja ye izengi moko soba mwasi wana abota bana tokoto bino batu bobota yo obota bana tokoto yo manike wana peza o manike abota bampate te mabota nde bibwele abota nde bibwele maniki wana mpe abenga bao bana baso basokolaka soki na savon noir wana bibwele maniki akuta ofinga sikoyo ndenge ofinga nani ye moko aza lokwa escalette ofinga nani moto bazala kwa abela te na libongo te olobi escalette éthiopien yo sho microbe na microbe yo pene microbe na microbe otangaka mamasi na soni ya ye. Écoute, Sarah Tola a le courage de dire, Sarah Tola a le courage de dire qu'elle n'a jamais été la rivale de Kofi, elle n'a jamais été la rivale de Momonsi, elle n'a jamais été la copine de Kofi, donc elle ne peut pas jalouser Cindy. Sarah, donc toi aussi tu peux, donc toi, quand tu vois les femmes de Kofi là, toi, Kofi ne sont pas avec des grosses. Ah, mutalongola nyeti wana. Donc toi tu te vois là. Tout le monde le roi ngolo amai. Alors quoi ton nom mai. Moi c'est le roi Sarah no belisa mwana batu Diego pota libu. Kasi kwa yako Diego mbongo olesa Diego yako ina baba. Mobile capable de bala moi c'était Diego mawa Ah lobani ye babala ya lobani. Non ete. Babala e balesa ka e balaki Sarah. Ya to vérifier tene tu mutoko a Joël ça finga à chaque jour. Bande ko ni mo pe ba wangila ba ko répondre ba répondre ninga finga ka ya ba ko sisango. Nde biso to za to ko soutenir ka ndeka. Ba be baba Joël show wana penza ta mama Juda bagi. To kuta ata na Joël show ta mama bena bagi. Na kuta ata na Joël show na sikola ye ba te poto ngo ba bakasaka na France. Ata so ata kana soki ami ayaka Paris te. Ota Jesu asala tukuta za boya ete. Ata musique esprit to. Yo kasi atamwa bakagult.
natika ngako na bakagula peje show na nzela te na koti c'est en terre atambola na bakagula atambola pe na kubanga ayebi ke na sala ba buzo bebele tobetanga on ne sait jamais ayebi leti na Bruxelles so ya samwet ayebi mo France pe na nde eza munene en tout cas na yebi te so ya ka penza Paris c'est ça nanzibi te po so ya ka Paris batu leti ba Jaël alinga ya na Château Rouge batu ba mona donc kasi amekaka et puis akimi pour na Château Rouge baya osaleka je basala amekaka ko kena na Château Rouge je basala ka 2 minutes papa ko yebi su 2 minutes de ba pasola na yebi événement wana bien au moins 2 minutes et corriger pemba avant et corriger azonga mutu azonga mutu jana obeta balance baza batu misato ba otika obeta ba otika olimbisa bango te eza Jaël show soki show ya kindoki soki ya nini eza matama pe eza moko ya nini autaka Kinshasa yaka bona botanga komone na Pierre Gaz te babengaki wese wese mutama be bato wana misatu wana ata basengi kofi pardon ata bakebisa Nzambe ileka te surtout Jaël ileka te ye kuta ata na Kinshasa un jour mutu akochube ata eloko Jaël akita na aéroport wese bata na Kinshasa tambola ya kubata man okama fala tinde na Kinshasa wana mde batambola base masque ka alati neti foulard azwi kepi atie alati kashide Jaël afika kofi na aéroport na wese to bakiti kaka bandi akasi ke akozwa 4 séjours moko na mikonda na kabiso ba fanatique to saga mabe ndeka Jaël afingaka kofi wana kaka wana biso ba fanatique so to sangana kata toke kofunda Jaël ka wana ingoza bien po to ba preuve bozika ba preuve to sa to lekisi pe mingi ya ba makambo wana ta wana bango bazo finga biso to za ko bima vraiment te to lexi mingi ya omone comment il m'enseigne comment il m'enseigne to zwa ki timing onde Jaël ya ki wana kanda za ko finga to ga ko ke kale même ata to salita groupe pour ata 30 personnes to 1000 boso arena le baka pour arena nini concert ngo za ki pemba mbila ba pe ba combattant fondule ezaka makambo na mukili na esilite mukolo ezaka okuta na mbiscade ndule bayiba basi ba peri bayiba basi ba net na mbiscade déjà za ko payer ngo na ngunda ne yebi ke Jaël azwa azana kitef aza ordre de quitter mazoluka makambo ordre de quitter seka oza l'aise moko place mbila za osamwet to luka moto makambo wana aza ordre de quitter oui pour la minute so bakutani na Manuela so bakutani na Manuela ba obunda siko so babundi na Manuela ata mso azana eloko nzoto yo za ngote msusu te Manuela mona poto msusu te yango ko bazo finga na Manuela mikolo ye oyebi ke batama pasa la ordre de quitter matama pe ordre de quitter ko mani ke na asa azana retour ba chena bango ya batindika chakal ngana bando yana ndo yo loba boyo zabe pe bima bon teza lokuta na itali baoka babesa réputation bango moko basa bandoki wana na vene kaka Manuela déjà mamba musique ebina ngota komi na eka mamba musique kaka même pas ba kosa na bango baza bata côté moko itali bango bandoki biso za tina na bango wana kutu biso intérêt na biso nini eza kuna poto gagner ni to gagner émission no zo sanita sauver ndeke ba ko sauver ba o biso ndeke te sole wanga paza wana mobali ya mbinga to soutenir yeke to ya isupa ndeke biso kutu te biso te soutenaka ila droit chemin ekoka ndeke te koki droit chemin wana esila wana so bayebaka venir yango vi ya motu soki banani foti moni makaku atika ye oui oyo mutako bakana
omoni oyo akufaki wana alingaka koya kotémoigner babi ntango ndeke azala kolinga sala nini babi ye mpenza aboyaka ye mpenza ayebisaka Kofi meme batuturo mpe baboyaka mopa oka nde azaka so alingi mutu baboyaka nde bamonaka deja na mosika meme ta vigile aboyaka bango nyonso baboyaka vigile aboyaka kobeya lokuta bango nyonso te na ebandeli avant ye kokóma neti enemi mpo akómaki na intérêt azwa babiloko ya Kofi me na ebandeli ata mwana wana mpo mwana na komi camarade siko aza kobanga mpe bavigile mwana wana aza kobanga mpe bavigile mpo bango bavigile ya batalaka babi te vie te me vie ayokelaka bato ayokelaka mutu te meme ileki nde mo Robert mpo aboyaka ayokaka te oyo akufaki wana ngai koya kotémoigner série wana babi nga nalandango mpa landri japonais asalilango émission aboyaka abi mutu ya liboso mpenza aboyaka ye abi te vie kosala eloko te kosala te moni mokili kaka mutu opesaki makambo c'est la vie Kofi aza Kofi atikala Kofi bato baliaka baninga na se yo ezope ata mama oyo kizengi alia oyo ye azokanisa neti kuna nde balingi ye bayebi eloko nini baozwa mpa na bino eloko nini baoluka bazwa mpenza mpa na bino na yo na mwana yo kasi te bango balingi bazala Kofi so bakoki Kofi te bino boya pembeli na bango yo kanisa eloko malamu nini bango baosala mpo na bino ti Kofi te lokwa tosi tozwi bango soit mutakala en téléchargement ekobima donc babiloko moko ya bien te ekobima mpo kaka eswesa su mopao mpo nyonso bazosala bozwi bango me bazomona mopao azovivre kaka sikoyo eloni mpenza tokokosala mpenza mpo kombo wana bazoporte eza kombo na ye moni donc baolika babeta eloko moko susu boye nano esili te bitumba eza makasi nano esili te bomba tiktok mama seli mwandeni ezalaka daya service Gisèle bomba mutako taso badestination pa masara tolo ota soki na mai soki wapi azasalaki ndumba na veme salita mwasi soki Brigitte atoleka siko natomona te Brigitte Macron atoleka na faux compte Brigitte epupola aloka bamamo bapupola bafufu ya ntsenge oyo batekaka bantsenge na zanga lobi ezalaki likambo soki oleki kambo ozoyokaka nde bazofinga mama se oke kuna ozoyokaka nde non balobi ebandai depuis esali déjà 2 jours lelo 3e jour et je fais que lobi mama lobi ezalaki ngambo sikoyo ayaka kobalisa lisu makambo oyo eza sindi te boyeboye kola bavalise ebimiki bano ndenge bavalise yango ezalaki bato bilamba moko ya kitoko bakisi na ye tika yoka Brigitte no ado Sara tia bilamba ngo nazwi nakolata Brigitte lata batombola mpo bilamba ne ekomi deja tombola ekomi deja bato ya biso nini lobi na baémission kuna mpa Sara mwa maso bilamba na ye bambata misala bamonaki mamasi akomi kolata yango bakangaki bato mosusu baa na audience ngaku topesaka kana na komi na koti oyo na bandi okoma na bi mamasi ake elata ali aza na ta ya bapiki me mamasi engamba mwasi anaki elata elamba ali yango ebandi ndeni 1m20 oh là là mamasi ake kolata elamba ya lia se mamasi akomi liboma oyo to nini atako tumakambo bakapenda nani yango penda kozo elamba ya moto ayebi ke toyambanda la tata bino moko wana bilobela ye moko azosala mbongo na ye ezozanga mamasi mbongo mpona soma bilamba na ye alata bilamba lia bamoni barobe alata elobi te na soirée wana azalo alia ekosukela mama asi na katikati na genou kaka emata te. Ils n'ont pas la même morphologie là, hein? Oui. Ah, Seigneur.
L'île Mokousé Alia. Moi aussi ne peut pas porter ses habits. Oh, akomi kolata bilamba na ye, bala misala makanga ye kutu photo na mayele batindi ya mama eli mama bilamba na azolata. Mama, siko muta récupérer pas moi ça ye moko mama. Corona compliqué. Le kuta boyeko sindi na mamna una lia bazata imoko to baza morphologie moko ko ye mo mama koko mutaye koloba. Donc Sarah zoba boyo kabino moko donc comment est-il ko lata bilamba bazoba bazui. Ta bilamba comment il lata bilamba lia. Boni ko mona ba robe mama si ala tarate. Mama si ala ta ba robe ba haute couture. Ata ba robe pamba te. Ali ala ndaka kozwa soya nzoto na yemoka za ko zote. Azeka lokwa mwasi moko ndrika mwasi mo aleka so na génocide so na nini. Mobile kangama libela. Bongo mona ependa lati penda bieza late. Zakate lelo nde mwana komisi mwana bitendi azolataka bilamba zo ya kobimisa ka na internet. Je moko na moni na video moko azoloba bilo boloba ke biso to lia ke sika moko te biso ngo to zo lia na Suisse bakendaka mon père alinga o signer contrat mo mon père ebise ba oka avandi mon père avandi pembe na ye mona ne na mwasi avandi mona na en face na bango boy na bana na mibali alors ba mon père ebise ba bio sekaka te elongi kanga makaka asekerate nde bomoni azala kanda bandaka mwasi mumba kanda nase mutima alo wa papa wakufa ta okufa lelo kanda wana elingo loba nini elingo loba ke alingaka mobali wana te alingaka mpe bato te azali mpe bandaka ata mama si tava kota na quartier na te mosaninga kanda bo mama si azalaki na tao na ye likambo nini te balobi mpo na mama si otango abandaki koya bayebisi ye alobi na mama si tala bayebisi mobali balobi tala nde koza mwasi na azoya bakimisi mama si na fenêtre mama si aveva la ma campagne ntango bandika ikia wana bazwelaki ndako na ma campagne je dis que non pas parler Mama si avana ma campagne avana pepa mama amila mbinza kuna la sena akumela mama akumela ate nguma ngakumela na ete yo sala ba kongole mama lokuta azola tabilamba alia bato musupe bandimi yango bayepe kotia ba commentaire ba ofinga akoma kolata bilamba alia tika ikuna boza ba malade na commentaire bomela bakisi na bino bobebisa ki umela bakiti mama si mtalata kai la mamba la mo atiki na bata maladi ba bipolaire bato mo baza ba maladi moko psychique quoi bokende ko consulter bomona ba psy bato bele bamona na osilite c'est ça le problème yango bato bele bamona silite le programme de Vincent bamona mama so bomoni mona mwasi oyo ekito kitsato bimisaka na nini na Kofi Chance bokanga minoko mama si aki ekolata ngamba alia koza maladi boke bomelaka bakisi na bino bobebisa kire bomelaka aza na tembo kwa kitoko somoni mama si omona tentire na ye. Ce sont les lignes désespérées. Les lignes ngai boya nasi komona ye na répétition tokenda kuna mpona jona biso mopao asigné atia signature na album wana oyo auto bimisa Platinum omona asimba vese alataka wana bongo siko boy soki atali yo mono aza ba regard moko aza ba regard oyo azalaka ko otali mobali ayezoba mama siana ba regard miso moko akolala omona ate so atali mopao akomaka nje batie dikidiki mopao ndire balimba sotele ndire niao sotele batie manzaka batebele bamona mwana mwasote wana. Oui, c'est ça. Mon pao kasi na matanga ya
Baba si wana baloba. Au moins va voir qui peut le caisser hein. Baloba baba ça va zande boye. na soni. Si le fille na soni si ndako zande kitoko boye. Oui moi si bakaba. Baza palpite bakanga ba photo ko faire boya. Bakoma olanda bango na nsima mama si yo babi tofinga kaye na soni papa nono ifo mona bato nde bapanika si yeyo bakota na décision ena mobali na ye na église bakota la décision moko nde nalelaka présence na bango na matanga wana wana ndeka alinga dinda bablepe nyonso bango nyonso mitu ekomi kaka na se na mabundi azomona na limwa o na sani azalaka lisu ndeke te akoma lili bazelati mopawa bima po bango babima bazali mokonzi abima mokonzi na ka mopawa paniki moko l'église baotaka mopawa place déjà bareservelaki bango amoni mopawa kuku dendo mawa kuku dendo nga nazoloba mokonzi ya ba M23 donc moi ni kuku dendo oui aza mwasi te ebo mama sika bwakamaka na matanga wana pardon ezalaka kitoko okande chata bola akumisaka ye te chata bola alobela yango alataka mpe kitoko alataka très bien Même maman Kongo ça émission maman Kongo alungba kuna ça émission moko supu aza mwasi kitoko mama si nalobi ndenge azosalaka live wana whisky na ezalaki na mopanzi obi mama si baseka kataka suki bafilme bakataka se mama Kongo amela 9-6 masanga baklosa amela 9-6 na vie papa yango na monoko ne ezalaki kola masanga na bango baklosa masa zoba monoko mai bavi ya bato ya bango moko eza ya mabe ka ya bato vraiment c'est drôle. Bon, analyse à Fouati. Mes chers chéris. Maman Sylvia Zafia, Alali. Analyse à Fouati. Sylvia Zafia, nimba ça comment kina. Nabio Sara yo bo sala analyse. Ye mo sala analyse à moi na yo na PDT. Moi en effet Patrick alobi Patrick babi soko aye avanda pa na yo ka Patrick bachaka pondu na tabala ndako moko te. Abi na ko panza abi ngaza noko mena noko mo mabe soko ayemba mo batie na foyer no vanda na yeta abina abi na sima ona zana ngolo kwa mama ne Sara na ko mema masumu ayi wana mabe yo kama kama Patrick wana zolo bako bunda na Coco Freddy wana wana zaba crime Bon, le 19 juillet. Marie-Paul. Bon, batindo sobake nkoi. Mama. Mama Sylvie Moraza. Natiki bino. Ça va maman Lisilo. Maman Lisilo bien. Ndamba batela biso. To chape mama sina prière na mfao. Bitumba o takana nzoto teto bunda pe na molimo. Amen. Bon, lobby nazo kende esika na lukaka dipa. Bon, à demain. Musali makamo. OK. Ma Sylvia za piango. Ma Sylvia la vie déjà. Ma Sylvia komi na kimpese. Ma kingani. Ma Sylvia tanga kama makingani. Yango ta kingani akenda wapi papa Lukoki. Buta Lukoki akenda wapi? Ayaki mkolo wana zalaki. Pa kingani boya sazi azui pipiyeti na ye wana tele kwa azomona na tebo. Azalaki ajo wana. Abaki alingi ba makingani sote makingani abwaka ki libanda. Abi yeye ningia na bibi mkaribu sana live. Mambo? Nani?
Blonde azozonga susu. Asa kita ikala. Si vile bo le problème au matin ngati za ilo nyangolobi. Namona gyote. Ezako sala te, ezako. Na sengo na komi boy. Téléphone ezako. Nzo afana mettre mise en jour ngana ibagi na ngate. Le temps to peut live la tongo. Non. Mataki live mo mama ziza matai boy. Moi moi sera défendre maman si ma casse. Lobby na mataki partout ya na la ino kite. Lobby. Mais c'est bon on là là bon internet. Toi tu n'as pas dormi. Je t'ai vu où? Moi j'étais chez Gaël. Gaël a saki émission à 2h. Na kolaila bango na internet trop c'est trop na mama si boniko boni. Ata live mataki na tongo wana moi sera défendre kitoko na yo père. Apona eko. Kitoko zaki butu na lala ite kuna zaki da ba 6h. Tozaki wana pena tobi bata 6h pe ba ye wana to tondi pe. 6h ezaki apana biso. Oui, je me suis endormi. Je me suis endormi à 1h, je l'ai laissé. Je me suis réveillé à 8h, elle était toujours là. Je dis hey, maman Aziza. Oluka papa makambo hein. Papa zaki telobi on a profité na bilo na olala na olala na live. Moi même lobi na zaki étonné Gaël asala live na air wana na désir zalaki obi journal lobi na zaki na kanda makasi. Gaël na 2h asali live na 2h du matin. Tozaki pe mbele pa Gaël angwawa. C'est ngala lobi na lepa na kanda na belo no la na live makambo penza ifoto ke na olikolo. Nazaki kawana. Sara bangi te kasi nyonso wana be resultat bango Sara bangi. Oh, Sara bangi biso. To ningana te mama si asali boy. To ningoni te mama si asali. Non. Ali amtasomba kyango. Ali akuta nyonso kofia bonga dans la vie. Ali akuta kofia mama nyonso sa bonga. Boni boy. Lokoso pe le kate. Apesi onda kwa ya blamini ya ekogite. Abota mama nyonso pe abota. Tiko abota abota banani. To abota mama na bana neti pingila. Za mama na bana abota tala pingila zoba mwasi o pingila. Aboti ba ingénieur, ba magistrat, ba président, ba banani. Abota. Ndeba mataka pe na ba live on ba solo bonzo moi papa abota ndeza assurance alibala. Abota yekutukuna abota te akozwa akozwa 65% biloko ngabita ba matérialiste. No edi pasi pe bako osoba kuma osoma banda kuna bango. Non ça la mon frère za mino hein. Divorcé 65%. Non ça c'est du n'importe quoi. Ça c'est quelle loi? yango na yebisi bino bato mingi bazala bakota na réseaux sociaux bato bamela bakisi iko omona abebisi kiri na ye akomomona makambo mibale ya mutu ayaka na oyo aye makambo 65%. Donc aza mutu amelaka kisi continue ki obebisaka bakiri na bino boya kopesa bato mitu pasi ya kitoko abala. Amida nous a montré qu'elle est belle, qu'elle abala. Aza pe pembe amundu loko abiso te ngabi abaza kitoko litama ya tonga zolo ya tonga mbebo ya tonga lisoko ya kobakisa libele ya kobakisa siko kitoko ngo kitoko mopa o place nyao ya osimba wana boni litoko lo ya kosomba mbebo ya kopanza ya kosomba babimisu bosalisa mabe banyonso eza yenga kitoko ya tala boni wana tanga longola filtre Kofi alobaki eza kitoko tala embouteillage wa make-up na filtre. Usakala mopawa. Abota bana mama abana abota banani. Tabino bozo mata wana bobota banani. Ba Congolais bino mo bana bino bakuluna. Ba fumeur bana sans éducation bino mo boboti banani. Motika soma kilela kobota ko likambo nini yango boye likambo nini
so moto aboti te na mokili oyebi bato koyeba babotaka me basangaje babota na bango te boni kobota oboti banani ondire ntango okufa baotya omwana likolo ya bavalise kaka babimisi ya bilamba bavalise boya Alida abotaki na dernière femme na ye na Laetitia babotaki te bake badopte na baobana Macron alingaki bana wana koleka bana oyo ye moko biologique Macron et sa femme, ils ont d'enfants. Pourquoi Johnny Hallyday adoptaki bana wana Laetitia boti te parce que bana wana pe moni caractère ka ya mwana oyo ndenge mwana Johnny Hallyday ya mwasi pa azalaki contre papa na ye pe ka bongo Johnny Hallyday atali alobi ti bango mo bamonaka tozonga pembeni na papa basaka mpe bani Johnny Hallyday alakisa bango mais malgré tout ça mais malgré tout ça là, ils n'étaient pas dans le testament de Johnny. Oui, non, parce que Johnny elle a déjà tout délégué. Elle a déjà donné l'autre là, David, elle a pris. Il a fait ça à son fils. Parce que Johnny elle a tout déjà délégué avant. Donc avant sa mort. Ce qu'il a laissé pour Johnny là, c'est pour l'autre là, c'est qui la dame, c'est qui Laetitia avec les deux enfants là, Joss et Jai. Abota bana Sakana mundele mutayebi valeur makambo wana eza bavalisa bilamba ata babimisi ata bafilmango eza nini eza eloko te eza nde ifo likolo na sekanga mapolo kwa babimisi bavalisa bilamba boya ofingela biso mamasi kaka pamba boye on n'avait pas filmé aussi. Ils sont capables de dire qu'ils n'ont pas récupéré les habits d'Ali étaient perdus à Montfleury. Si on n'avait pas filmé. Parce que Cindy, c'est ça qu'on a dit hier, que la live de Sarah, il y a une dame qui a monté l'audio, Cindy a commencé même à porter les habits d'Ali. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sa sœur a dit que, il y avait pas, il y a même des habits qui est perdu. Parce qu'il y a déjà dit que Cindy a commencé à porter les habits d'Ali. C'est la façon juste de compléter. C'est faux, c'est faux. Oui. Même si Cindy là, elle est folle, est-ce qu'elle peut porter les... Elle est menteuse, la dame là. Cindy là, la malabino. Tcha. Oh, bofingi mama si wana ekoki. So boye tokoya. Bolingi potopoto to baluka potopoto mai tokoti chubu biso tu. Toza wana. Trop c'est trop. Elle s'apporte des habits au niveau moi ça n'a pas fait. Même si j'ai pas des habits, même si j'ai juste une robe, je peux pas porter l'habit de ma rivale. Ça ne peut pas se faire. Eh ben non, maman ça la tabilamba lia. On a bilobé la bateau. Asani ni makambo lobazani ba argument na mama si mutalata ka la mamuko moko atiki na yango evanjwa na sopo yo bandela ngo juni na ebite chaque jour bilambe kotaka na ndako ya bino bosila soni ba mama oyo bata ba YouTube bata ba plateau TV5 lokwa ba pingila oyo boniko ngo saka na biso boy boya lisusu boya kande bozo yana biso pe bo fungoli biso pe to fungoli total siko biso na bino tala basara oyo oyo ofingela ka boyo ofingisa mutu ko ba valise bilamba ata ba fina ata ba valise yango ekosala nini ezalaki nini ezalaki mutu bacheli bato bilo na valise bapesi bango bokenda ngo esili libala esesila likamu nini eloko ni ya mabe eza wana ezalaki eloko ya mabe te boyo kotiela biso boyo kokanga biso singa na kingo bofingela biso mamasi ondire bafemme moko bazanga valeur bodiembela bamisicien ti wapi bodiembela bamisicien vi na bino mobimba kaka nde bolandaka mama ya bino wana azodiembela bamisicien ti lelo nde mpe bino bosa boya lisusu boya bimisa ikoyebisa bamisa matière mosusu tozela bino bakizengi akimi akoya su na matière te sara komi baba lelo kizengi moko boye yakanisa ete osalisa bango bajeti bajeti yango bosali wana erate totala bango filme tovandaka totalaka bango kaka bayeba filme mamasi
biso toyetwa yango na libula image epesi bango su motema place de ramba babongisa mwasi ne robe mwasi batali yango batali baoluka mbata ezalaki wapi mbata yango babetaki place babimi bazoba bango moko bolingo ya kofina mare oyo sindi omela javel epesaka tension tika bango basavre vi na bango ezali destin bongo etangama ebongo ramba osuka na sindi ezali bien préparé pa nzambe lipa alongolani mutu na libala te. Mais on avait chanté ça dans Jiki Wiz, non? Que c'est Dieu qui t'a mis dans mes mains. Na libala te. Comme il ignore tout ce que Mokao dit. Yo ke bate la mpire di mal. Nyonso Kofi aloba bango ba ignora kango. Basa konde ba yoka ite. Te mama beti. Akota na mpire di mal ola bate ya libala na ke bate la mpire di mal. Mpire di mal ba osa eloni. Ti muko msuba obundana na ketchup. Toza hao. Ndako nazolingana na beta ta bango nyonso mibale. Nana pe so ba mwasi fa fungola miso. So asa meli masanga na langu azaka pe na likofi Mama mobimala kanga mala mbai nozo mona on normal. Beta ba toza kaka. Toza kaka to kaka sango kune indi. Mama mokolo le roi lia so na 58 ans. Yo mtozaki na dignité. Omi bua kika basa ba musicien nyonso banda obanga ozaki lokwa chef teni na bango. Yo moka kolongwe likolo place babai no suka na balcon bambani na se pou o dusoli même na mabele. Pardon. Na basa ba musicien pe bazo pas de dignité. Et n'a pas de dignité. Basi wana nyonso banda obanga epo yazaki lokwa chef. Chef is Amazon yete alungwa. Amazon ku banda otsaikate basa kalaona. Amazon banda otsaikate. Yende batu baneko banga epo mwasa Kofi ya rambo. Basi wana nyonso banda ko tale na musika. Ese yeta ngazaka na Kofi atikala ko sa azaka camarade na Amida. Oke luka camarade na kimukolo boy. Na kimukolo complexe on est 700. Avec mon anniversaire. Yo zaka camarade na Amida banda mukoni. Amida sa camarade nende Sylvie Mampata. Yo no na Amida boya ba camarade te. Et pourtant elles étaient des voisines Ils étaient même pas des camarades. Ba maman a poto pardon. On y a boye pensa. Donc Valère nyonso Kofi a pensa ki yo esili. Ta fille aussi commence à coller d'ailleurs. Ba concert zanga tina. Donc on dirait mutu moka comme abandi puberté sika. En tout cas. Ngani na vai na ngaka boy mwana bando komandenga. Ebandi ndeni. Penande na boy mama 4 filles mwana ya komanda mama na ngate na komanda papa na ngate yo mwana komandenge bandiwa. Okokisi 30 so il s'agit na papolo na ko papolo je m'en fous. Na koko na so na beta ba mama leki na nga sala ba jeko. Ça ça va yo mwana obando komande ngubando kosabi salela ya mama. Kasi ba mama apparaissait te. Mama apparaissait ça ebi ko lukate ebi ko sala kate. Azo dépendre na mwana ndaza ko dépendre na mobali. La plus paresseuse de la RDC. Amida et Sylvie ont vendu du charbon. Mais qu'est-ce qu'elles n'ont pas vendu? Sylvie Mampata a fait le témoignage, il a dit que non, on a vendu du charbon, des bois, qu'est-ce qu'on n'a pas vendu? La dame là, elle a fait tout. Elle a tout fait quoi, Sylvie Mampata. Après ça, quand elle finit, elle s'assoit, elle est dans sa ferme, là, elle est en train de préparer Mikungu pour son mari. Témoigner que Amida et elle, ils étaient partis jusqu'au bas Congo pour aller chercher les charbons. Les charbons. Le camion est tombé même en panne. Ils ont dormi au ciel ouvert pendant 3 jours. Est-ce que nous on savait tout ça là? Et pourtant leur mari ils avaient le succès en ces temps-là. Non, elles se sont pas croisées les bras. Non. Non, une école, non, à une école américaine, franco-américaine. Comme le quoi qui Iwelewele lokwa zoba onde mutu bongo komi vide azoko kwasuko raisonner te ukomosa yozo kaza siko makamausa ya nkonde mopa onde zo saleli moi mobala sambwa na ete
Moi, on va la sambo à terre. Bazo mutakala moi mbal bacha na moi si muteza soni. Neti ya nana bo. Moi c'est moi mbal ezaka na soni te. Ba mbali comme ba plibia bango a. Biso sambo à terre. Et là absolu ba la sambo à terre. Madame balo ba papa abino zandumba ke baba mama abino zandumba. Et affecta. Yena ko to yina su ba cop mais basité. Et affecta kabana so ba bisi bino mama abino ndumba. Ezakale so bazokisi bana. Mais so ba papa abino ndumba azakane ka bongo soto landa ke. Mama affectaka. Mama abino ndumba. Okomi mutu azana retard ba concert. Okomi partout. Donc okomi nuka bongo. Mama pardon. Brigitte, sambela ndepona ndeko na yo. Allez Canada délivrance. Comme dans le couloir à concert. Pardon. On dirait que tu as un retard à concert. Tout le monde habite dans l'hippodrome, il est bon à biso. Non, la femme là, vraiment, des fois elle me fait rire, des fois j'ai de la peine pour elle. Moi, j'ai pitié d'elle. Hein. Comment elle peut tomber si bas comme ça? Grand prêtre mère 100 ans. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, il est mère 10 ans. Pardon, mère Santa Nai. Mère 10 ans maintenant, mère avocate à l'IPA. Comme son diplôme, son métier, inutile dans la société et dans la vie. Cabinet des Arabes. Ah. Ils sont là quand tu... Dans les toilettes. Cabinet n'est à la toilette. Kasi lobita ba ofinga mama si bakokani na yete yazali bako juriste biso lobila tongo wana na saika makamba kokoma kaka to koti bako film super bazalaki c'est quoi le soin na kokoma dans le Facebook parce que maintenant sa fille maintenant elle a l'habitude de mettre la photo elle dit c'est la photo de famille. Et quand elle met comme ça, les gens rentrent, commencent à inciter maman, inciter Kofi. Chaque jour. Facebook. Oui, dans le Facebook, il met toujours des photos avec un mot là. Avec les mots là, les gens rentrent pour commencer à inciter maman. Si, c'est elle qui a gâché. Sur Facebook. C'est pas elle. C'est pas elle sur Facebook. C'est qui? C'est une personne seulement comme ça. C'est une personne longtemps. Mais si la personne là, elle prend tout ça où? Parce que c'est les photos du jour. C'est des photos du jour, c'est pas des photos passées, c'est des photos de chaque jour, sa vie de chaque jour. Non, et la truc, et le compte là, prend ça sur Instagram ou bien sur son compte Snapchat, même sur TikTok aussi, elle publie. Faut seulement suivre. Tu verras le décalage. Tu verras le décalage des temps. Mais pourquoi elle déclare pas ça? Non, elle avait dit que c'est une vie de star. On lui avait dit ça, qu'il y a eu une page là-bas qui écrit du n'importe quoi, qui publie ton père, tout. Et elle a dit, ne vous occupez pas de cette page parce que je suis une star. Et donc, elle est contente de ça parfois. C'est elle-même qui a dit à la personne de publier. Parce que c'est chaque jour, elle crie comme un adage. Les gens rentrent, si les gens écrivent, elle répond. Elle répond. Les gens écrivent, elle répond. Chaque jour. C'est pas elle. Ah bon. Elle ne peut pas publier Kofi. Elle ne peut pas. Quand j'avais déjà vu les photos de Kofi. Moi, j'ai vu même une fille qui a dit, Didi, il faut arrêter de mettre les photos de ton père. Mais juste ta maman et vous. Hein, parce que Cindy est en train de vous rigoler. Parce que pourquoi vous mettez toujours avec votre père là? C'est pas elle. Moi, j'ai lu les commentaires. Hein. Bon, je crois qu'elle a content de ça. Hein. Oui, elle est très contente. Si elle n'est pas contente là avec tous ces bêtises là, elle peut arrêter ça. Elle peut. Non, elle dit qu'elle est star, c'est normal que ça se passe comme ça, elle est star. Elle est star. Comme des analphabètes de Kin et des mamans désespérées de la France. Maman, on a pas toxique. Pas tout. Parfois, elle est contente parce que quand elle met des adages comme ça, elle met sa photo, elle met parfois la photo de la famille. Parce que pour elle, la famille, c'est elle avec ses frères. Hein? Elle avec ses frères et papa et maman, pas les autres enfants de Kofi.
Comme les gens rentrent, les gens rentrent pour commencer à inciter Kofi, inciter Mamassi. Ambassadrice à UNICEF. UNICEF en peut beba. Ya minute. Bazota ya minute mutu. Asalaki défense na ena makamba ya mboka ya souffrance ya est ndé ba violera basi. C'est ça il y a minute elle peut s'exprimer avec ça. Mais elle qu'est-ce dans le concert là? Qu'est-ce qu'elle a? Quel message elle a donné? Il n'y avait rien. Elle est ambassadrice du réseau social à cause des abonnés. Elle ne sait pas s'exprimer, elle n'a rien à dire, elle ne connaît rien du Congo. Elle ne cultive pas aussi. Sur une fainéante comme sa maman, elle n'aime pas le col, elle n'aime pas lire. Tout ce qu'elle lit, ces livres, c'est seulement des livres d'amour. Là où un homme trompe sa femme, c'est tout ce qu'elle sait lire pour faire des pics à maman aussi. C'est comme si sa maman n'a jamais été tisa. Oh, vrai tisa. Ambassadrice UNICEF, ce qui y UNICEF et beba. Congo pe na ebité bino vuma na ebité. Wana mama ejambando, wana bakopa mama ejambando. Bango kande mopa wa yaka kobimisa secret wana ke batu bazo zwa mbongo gouvernement. Omona mota bayila bayo bayila mopa. Yo mona te mopa zaka vima sous attachement na bango te. Et monana banda makambu wana yango moni mama ejambando akenda pe kosangana ba malebu elisa. Po visa na bango bazwa kango ezaka association ya mama ejambando. Siko mutu asengela bango eza soule po soule na sala pa ejambando. Ezaka batu bazoya neti batu ya association moko ba neti musala ba ozonga. Ye jambando mutu pesa bango ko pa visa wana. Kaboli wasali makita ye mame jambando. Ndeja ela za ko finga mopao ya monaka te. Omoni makamde ezaka lelo epe bakomo finga ye. Lelo epe bakomo sambwise penda ya minene donc okenda koloba meme ne eloka mobale tengama. Batusuba bakoma wana nde. Bongo za mwa muke fo tengama po za mkola sali ya boti ya kolisi ataso batusu papa koi yake batusu bakoma wana nde ndipo bokoma tina mamba bongo ya wana lobby ataso babelo kwa mobale tengami papa wana sa koli azada na 60 c'est normal asali ya boti bomba makama intimité c'est qu'on appelle intimité et ba chose bo cacher hein. Bana ba aja ba 40 ans kutu ba 40 ba 45 ezotenga mais bon yaye papa moni so makambo so ke zaka mopao mepanza oyebi ke mama na Belgique azaka ko bima na nyoka lo oyebi na yebi azaka ko bima na nyoka lo na Belgique yango moni nyoka lo ngazongela ba koma ina suka mama wana même concert abetaka na Belgique eza mama wana ba dépense wana nyoso mama wana Somo. So ezaka mopao me eziloba maka me on evanda nie. Mopao ndele oba bomie nde obuma. Même akaye mo mukonzi bo mukonzi alingaka na ye mopao mais mopao po ndira sa comprendre moi si na ye monde ezaka na Olive ye mo pe mopao koma komona ne moi distance quoi nande pe amonaka mama opa kendaka tikuna na akoma mona ka ekomika makala mususu mama mokonzi mopa akoma ni ko evite okay mokonzi abengaka ye me mopa akoma ni ka mutaba ko evite pe community neti na pe na lingana ate mopa abeta so ba concert na Kinshasa posa na oni nde ba beta kina ba ngona musu ba mariage ba nini ya te wana ezaki concert privé za ki ba bengisa ba ngona ezaki anniversaire bongo ezaki na benter ndenge papi mboma alobaki tolingi na biso sute mbongo ngani nango luka na privé kuta azwaka ebele koleka surtout so akebeta ba président Afrique nde babengaka ye conseil privé nde makambo kuna nde bazwaka mpenza bambongo abeta na ye ba privé na ye na baafrike nakendaka na Congo te na Congo wana bato ebele bazala meme na gouvernement balingelaki mopao akufa pa bimisa ye secret na bango secret na bango bazala na secret bayibaka ezaka secret
bango bamonaki onde motu mosusu aloba me ye loko aye koloba bongo Olive ayinaka ye poani mpo na biloko wana oyiba mbongo ya gouvernement alobaka makambo ya moni yango basalaki tu akomata nani te akomata sénateur wana balingai te motu oso akomi ya biso tokufi baya kosaka makambo mpo apamba awa concert mpo okobeta te na Kinshasa eza te bana bamisia bango babetela bango baconcert batika oyo ovanda na baconcert privé koki bahippodome ezali ata mamasi akobetela bino concert te na Kinshasa boa bamanguna baleki ebele concert privé futaka kitoko mopa azwaka mpenza ntango akenda kobeta baconseil privé wana surtout mpo baprésident afrique wana ntango akenda awa ye na cache ata ntango akende ko aute kobeta dernièrement bakende braza apa sasua omona ete papi mboma abi obetela biso concert ka ata na inter ata wapi mopa azoexplike alobi baplace mosu ekoma so okele obobeta oyo ekoma baplace bakingani okobeta ndeni neti place mo mopa balingaka kobeta oyo jibakende oyebisa bango mopa wabeta te ezalaka wapi yango na rotana ife ezala ezala na rotana ekoma baplace na bango mopa okobeta no concert kuna toza nzala concert na Kinshasa mopa apa yebisa bato anga boya kozongisa mbongo mpo basi bafutaka ye artiste azongisa mbongo te disponible boyebisanga ya komisa ye rotana yango lokola akomaka mpe kolala kuna akomisa yango ya ye abeta te na Kinshasa abeta te panda obeta na ye so eza baconseil privé obeta na ye kasi oyo auti obeta yango na bi privé oyo auti obeta wana baconseil mosusu eza o atya kaka mpo bato basepela bayaka nde bayaka wana bolali eza te eza bongo akoma France lebi mopao ingénieur abia oya mokua alongwa mokolo ka tookota ya lendi alobi nde semino tookota ya lendi alobi aya ovanda bazala mamase ya lokwa mpe moi eza nango ozalani bien asa basport soki basalaki nde baoya boye bayeta na bato ndambu nane nga ozala mpe bien eza nango bien baoya tia eza na 2 mois abi bayela mamasi mpona basale sport kaka ndako na fungola bafiti banguna baleki misala wana so baliki totelemela bango balongola bango te bavanda nye nde ka ingénieur abi bazotravaille mpona bato en tout cas nayebi te bato mpe bato c'est grave ozoyeba te moto oliani so aza vrai te ata na bato nyonso baa tout autour ya mopaa babomba retardé c'est grave babomba retardé virambo memangambo lokola aza kaka ya nzambe ata bosali complot na bino moko na bino kaka obima ya oyebi mopo aza makasi makasi vio baner solide aza na makasi makambo biso tomoni na makambo pardon tomoni pena ya komona bakelisa bikauka au nom de Jésus soki evigie soki evigie akoma oloba o nga nalimbisa yo limbisa yo yiba kompani kolimbisa naye nga nalimbisa akoma mawa pa mopa aza kokabele mpe mama ndeni azala na rambo mdasala ye azala na kompani kompani wana etambola susu yomona yango na bibembe ezoleka omona yango susu po bato bakomaki koloba so bobengisi bango atindeli bato na baye bazoya na basoda kokotela bato na butu kompani wana etambola susu alambali yaya etali biso te vigile nani abi vigile kompani edi vigile vigile moyibi olimbisa wanaye yo ndo oza moyibi bato abidiali akoma koloba na langage moko ondire motu moko azobondela mopao mpo mbala mosusu mpo alekaka
mwasi na nga satwekisi nga naloba makambo wana ye mwasi ne ntango yo oyaka kosangana bafali jour ya rena boye bozofinga mopao bozoyeba kofinga couloir na ntongo bazalaka na nani ize nazoba ize bola lepen mbila na ye vigile baye mokala na fali mpe na fali bazalaka bango nyonso bazalaka 4 mopao mpenza place onanda ndimaka po fali azali ndima mpenza abi donc makambo ayebisaka nge ezalaka po mopao ti moni makambo nyonso nde ezalaka oleka mopao azalaka kondima nete ke fali mpe afingaka je suis le créateur des créatures yango ayakobetela bango eloko aya mopao abetela bango na sorti akena ya eboma hipodron eboma arena eboma arena eloko wana eboma arena bato kaka lelo bamona internet ebima bayokaka kaka o bubulu yo ndela botuna biso bato toyebi bubulu biso bato toyebi bubulu ndenge azalaka biso bato toyebi bubulu bato bokomaka so batangi komwa motu bobalansaki bomoni bacomplexe so biso moto oyebi ye ndenge abanda na ndenge aya na ndenge azalaka salite mpo azalaka nde mpe kaka salite kai mwana nganga ye mo azali lokwa nganga eloko wana ebeta na sorti akena yanko kena ya mpe bilamba nalataki nasi mopo auti osombelengo kaka mokolo wana bamona wana mpenza eningisa afrike eningisa mpenza afrike sorti wana afrike nyonso etala yango bato bandokanisa kuta aza mwana o mopa abota na kumba nzoka mwana bato ya rosi mwana matokolo naturel yaya bato mwana popi ya mwindu moto aliboma oyo akokata fingi ye pit bagalelo mama bayelaka basitombokelaka yoke kofinga mwana aza nano innocent boyoke efingi pit afinga ndeko ne pit amona place ape amonaki te nga babotolinga place la dame de fer mwana basomba matokolo te yaya asomba mpe likolo te libele te isoko te bien taye abima wana sikotanga azalaki bikoma komi pit afingi kene ya pit bato bayela ye yoke efinga mwana na baera nyonso bayela ye mwana mwasi azanga maîtrise aza problème ifamela kisi wana omoni mutu achangeaka te wana aza motema ndenge bongo aza bongoamela kisi aza bipolaire epuis aza un problème psychique ape motema mabe motema mabe ya mama na motema yango moto aza un problème moko yango etiaka ye brutal aza trop brutal yango maya fanda mpe na mobali eza te motema mabe ya mama yango wana aza brutal makasi mwana wana mwana wana bimi ayemba moko afingi ye donc mutu afinga epite mwana aza na mwana moke boye so omona elongi nyonso omonake mwana mona ayebi ta mibali te innocent mwana moko elongi innocente boye yoke efinga epite azwaki palpite te bato nde batelemele na eloko wana na baere baya kosalela émission papa pro bato nani balobani te bato baloba na ye kofinga mwana bagali lo mama bayela ye yoke efinga mwana opite mwana ozomona na mwana mokie ba innocent andeko noke donc nyonso ane ezali ka azwa abi nga mpenza moto papa na mona ondire papa oyanga moko abimiselinga osuwa mwana mwasi asombi libele asombi zolo asombi lisoko wana basi kena ye moto elongi kutu azaka ne soni yala na france yakena ya azaka na france atanga na sorbonne oke efingi epi kena ye asomba matokolo te place yazala mwana nani ya mwana rosi mwana rosi ya régine eza nani diegwa Elwez ya régine mokatane eza nani diegwa manolo Diego mwana Rachel Elvis mwana Jili Elvis Rocky mwana Gode Minuna Aristote mwana Mariam Elvis fakozala ta na 20 bana nzambe todondo aleho na bango naza mpe na bana ebele quand même oyo toyebi eza 11 nakosi ote ndenge asekisa bato nga aseka kaka nakanda na koseka yango mwana oyo ozobenga piti mwana
po sorti wana epesa ye liboma encore c'est là zaika so likamba ye kokoma alors akoma isusu taktika alemba to o te telemelaka biso tozala kolala te mwana naza malédiction ya makasi aobala te aobala ero papa na azali babongosana batata mwasi na bana aobala te biso toza baafricain tata mwasi bayina ekutu ya makasi biso toza baafricain biso ntango mama na ye makambo wana ebandi tozoloba na bemission po papa leki ya kofi avandaka na niere bato banako apuye mwana na batika na soni batika papa leki ne propre donc aza lokwa akoko ya bana wana donc leki ya papa na bango propre epe komi na agwepa papa agwepa papa za nzamba se tolobi nga kutu na émission na bi aliya zwa mwana simba mwana soko ozoyokana te na bana basi baza matata mwasi koko ya bano azali zwa mwana oyebi ndako wana mpo bovanda mpe kuna na niere zwa mwana kee na ye na niere mpa koko na ye boluka bobongisa makambo tozobelela ye baémission nyonso tobandaki kosala na youtube na mama sylvie nazalaki koloba kaka makambo wana ezonginda tobi zwa mwana kee ebongisa makambo mama abombaka bana mama esposaka bana ta bombaka bana ayokela biso ye Brigitte azalaka wapi azoyoka nde tondo oloba te azoyoka nde tooloba ntango mosusu ntango ovanda komi na ba 30 azomona na 30 ata chéri aza te ntango mosusu ye mo conscience bando ozongela ye azokende pa ye bango 30 na 5 ans aza na 26 ans ana 26 ans na 4 ans aussi 30 ans 4 ans ana 26 ans abotami na 99 aza na 26 99 te na 2000 abotami na 99 na 2000 te 99 ana 26 ans 26 ans ana 26 ans mwana 2000 ana 25 ans yana 26 ans à fin juillet le 17 juillet oui akoli déjà aye bango atikali na 4 ans pour ça 30 ans papa basakanaka ne te mama na ye aluka makambo abongisa nde yango aluka abongisa mwana po pa baluba baloba aza deja nde aza eza neti mwana ti bawu eza ere akobongisa mwana yango oyo ifali pa kota makambo oyo mawa mwana obali mwasi abongo osisa bapriere nyonso avi bobogo yango ozomona ata mobala même si elle devait rentrer elle devait faire comme ses frères en privé parce que ses frères là ses frères aussi font ça à leur père mais en privé voilà mobala baloba ye ka ata asali likambo to amona kaka mobala baye ata asala malédiction papa nasala mpona mwana wana ate awangana yo moto ayekoloba na bato voiture yango azoloba sombelinga abakisane ka 10 mais mbona ezomona 10 ata 1 euro ata bakisi 1 euro ya mbongo ayekosambwisa papa na yekosamba musicien mosusu qu'elle achète une nouvelle voiture on va voir c'est ça akomi partout mwana sila charisme bakomona ale partout mwana ana ntango azalaki na papa na ye ese ata bagaz maweto bakopusa pembe na mwana ata ye moko ndeke akokopusa pembe na mwana ntango azali na papa ata mwana na nde akoma papa na ye azalaki komonela ye mosika akende mosika la fin de la vie de cette fille là se trouve dans Mama Eyenga. La dernière action là, c'est comme ça qu'elle va finir sa vie. Kofi a tout prédit. Vous voyez seulement, allez suivre les clips de Mama Eyenga. La dernière image, dernier scénario, c'est comme ça la vie de l'enfant là va finir. misupala soni eza te ozolalela ndeke mpe ana nzoto na Dubai ozolalela ndeke na Dubai ngana mona na nde zoba te bona ezoba moko akobeta bango akobeta mama na mwana eza asala couverture ya mobali na ye asala eloko te yaya bakupela bango mabe wana po lesbienne opede bayebani couverture mwasi mpenza ya mwasi mpenza ala ndako mama bana akendima biloko wana osala ngo te ayebi so yo omoni famille wana ezali nani papa koy boyo omoni mwana nde alalela ndeke na Dubai te omona nono ntina po wana siko eloko wana boya oyebisa biso ke eloko ezalaka te
Moi, Alia zo ba pe yo Alia. Na yeto yemba. Alia. Yo yemba ko. Moyen wapi Gisèle bon. Gisèle moi yeko doit payer 100,000 euros et bongo bakina. 100,000 esuka esilaka na bilamba. Na ba muziki ya basi ya Château Rouge akotaka tala ndenga akitati na se. Ye tanga azaki mwasa Kofi azaki na muziki ya Château Rouge. Mama leo amema nzela mo mabe. Mabe barat. Mama leo oyebi sote mama leo biso tokenda kozwa photo na eti na Kenya njoka netanga za ko lukandela poto aleka ba Kenya ndumba bina mbunda moko kuna na jipa mukuze to yela Mama Rifa ibisaka sozaka mwasi Mama Rifa femme avec Mama Rifa sala biso bien Mama Rifa to banda comprendre Mama Rifa ya beti penda bala likolo biso bi nzambe merci abenga mama sika motema mama si motema kasi lobi aposta ki eti aposta photo na baba komo finga tata mwasa ndoki bani na posta ki aposta mama si ko mapela bandeko ya mopa siko azui alaleli mama si boye Mama Rifa bakomo tata mwasa ndoki bangonde bandoki banga evie na bisa kufa souffrir kola matala na ya lia bongo nga peso Mama Rifa ndatika ndeko na mobali natika ndeko na mobala kufa likola mwasi ya nini yao na olinga ngote ebela kana mopo azango faimu Mama Rifa na Rita na za mkolo ya Rita za mkolo ya Rita ndala ni reverambwa Didi mutazalaki na kati ya Rita apres ya Rita Aline nde Mama Rifa ebo Marie Paul prophète so alobi ke kofelo mda okufa mama na koso te Landry ayema belanda abi yo moko okufa ta poso kutopola yo noko mebisa ba vie na biso Landry azake mission lo ayema be pa bobet na seka imo etela na loba mabe pona prophète so na zuka maîtrise na boyebi ete za ngomba liboso ta yaka ne kala ba prophétie bongo so apesi bongo alimwe mutu ayeba place azalaka yebani te mbali boso ayate ayaka opesa ba prophétie batebela sa pesa pe Denis lesa okufa ayaka ni po ya pesa ya yemo ka sekisa te ya sebo na mabe makambo ezoleka na este kuna na nde Kinshasa edinda kibongo faka yebisa biso prophétie afa Kinshasa edinda prophétie malamu ezalaka te kaka mabe ba prophétie osekwisa bato ata ya eso bakufa na este ezalaka te ya koarrete na lokuta ebongo ya mayo etondela bato na Kinshasa amonaki yango te ba prévenir bato bazwa ba précaution Kofi akufa Kofi so akobongwana aobongwana nzambe moko ayebi abongwana wapi Kofi asa bongwana wapi wakamni ozoloba yo te nalobi kasi soki kobongwana bango balobaka akomoteya lokwa bango yo sokatisa kobongwana endeni ateyaka daya na banzembo po bango balingaka asimba bible abanda koteya lokwa akoti na bataxi bisa azoteya bango balingaka kobongwana ya modele yokanisi bango balinga po Kofi ndenge aza na ayebi liloba nzambe aza katolike azwa bateme na ye na katolike na kombo ya Christophe Agwepa Mumba oui aza katolike aza mwana katolike akoli oui babongwana bango siko kobongwana oyo bango balingaka bamona ye asimbi bible azotambola na balabala akosina bataxi bisa azoteya kobongwana bango balinga yango wana ati biso bakongole kobongama na biso mpo bamono na bible ozoteya ti bata biso nde toza boavana lala na kosambela mpo na bato eza ngana ya na nga lobaka ekabakama ba eterneti don yanga mona kobongwana ifo nakendaka na eglise banda na bandaka mbula komenga nakenda na eglise nzambe atalaka motema mutu na misala osala sa moi nzambe aza juste fidèle ye atalaka kati ya mutu yokenda na eglise songisongi okenda na eglise kindoki okenda na eglise moyibi okenda na eglise opanzaka bato masanga badrogue yokenda na eglise kokomplete baban me nga natika na ndako na opondela nzambe na osala bato bolamu nzambe otala kati na nga nazorespecte 10e commandement mabe na bango bamonaka kaka ke mutu so okomi kosambela baeglise refe wana ozomona ondiko oza neti santage mais soko omoni na bakatolike
Il y a communion. Tolobanin. Vous me la communion. Seigneur, je suis pas juste. Je suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement un mot, je serai guéri. Donc, à éviter le niveau, esa prière, esa gofo sali confession avant maintenant nous autres Christ. Parce que naza dignité, que naza dignité de te recevoir. La goût de Nazawa, dans la connaissance à Magamanzambe, j'étais né dans le cas. Donc, naza dignité, donc naza propreté liboso na yo, mais l'obal bon continue nani. Oyingela ondako nanga lobasi liloba moko molimo nange kobika nzamba ayoki eza confession mobimba notre père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne tu es en train de faire la confession donc sikoyo bato bamonaka so ozokende na église catholique comme na église de réveil ozosambela ozoganga ozokanga bandoki comme inde wana yepeza sambela pasteur bakabola ba famille abantu ba professeur lokuta ko sambela eza communion ya mutu envers nzambe makambo ngala zo senga nzambe ezaka ngana nzambe en plus ya un secret ngaka na nzambe yo sambela zo ganga ba so bayoka prière wana ko sambela ba prière ba jeton bango basi mingi ba bebisi mabana ba olikola fête ta mobala zo luko na mbete okuno zo ganga fe moto so zo tumba nani yo sambela mokili mombezo yoka la prière no wana za sam non la prière eza secret ya mutu ba likota la chambre kanga libonde la nzamba yoka yo partout sambela yoka yo tikane mabe sala bolamu neti Brigitte prophétie na no mona pa mona la famille na bilote Comment on appelle la prophétie la famille na bino botika mona bato bali la famille yo modi bato na nini ngoko Brigitte yo mo déjà sali o wana osali les crimes tozo luka toyeba nani apesa gi Sarah nini matière wana nani aseke yo moko Brigitte mtozi matière yo moko tolo parce que yo moko ofingisi ka mama si to fingisi ndeko nayo oyo akopesa Sarah na matière na continue na compte va finga mama si Sko yeba kete ke contre-attaque Rosal. Maman moko penza licencié ngana na monate na ba oba obenga na téléphone ngabi na bi bat ba polluer réseaux sociaux ka ba sa poto ezate bazate ba congolais surtout pour makambele kala ba page na biso na Afrique mombo mona nongo te ka biso biso ka ba congolais c'est tout Sarah wana ba page ya bikolo mususu pe eza ba ivoirien eza ba camerounais ba nigérien bikolo ebele ba page na ba eza mais jamais mona makambo ezaka pa na biso. Mais c'est parce que leur justice travaille en Côte d'Ivoire. Même si tu habites en France, tu écris du n'importe quoi au nom de quelqu'un, la justice de la Côte d'Ivoire te convoque. Sinon tu vas pas mettre plus en Côte d'Ivoire. La sœur de Makosso, de Camille Makosso, quand elle s'était déshabillée en direct en France, on lui a, la justice l'a convoquée en Côte d'Ivoire. Sinon, elle ne mettra plus pied en Côte d'Ivoire. Elle était obligée d'aller répondre à cette plainte-là. Et jusqu'aujourd'hui, elle ne fait plus ces bêtises. Même un fan, quand tu insultes un artiste en Côte d'Ivoire sur les commentaires, avant même que même le musicien aille porter plainte, dès que les gens vont voir ça, ils vont signaler, ils ont on appelle ça une structure là, qui s'occupe de ça. Dès que les gens taguent seulement la structure là, on va venir t'arrêter chez toi à la maison. Tu peux pas. La façon qu'on manque de respect à Kofi, si ça aurait été en Côte d'Ivoire, mais toutes les pages là seraient déjà fermées. Même les Ivoiriens, ils sont étonnés. Quand ils regardent ça, ils sont étonnés. Hein. Moi, j'ai des amis ivoiriens, je travaille avec eux parfois. Il y a une fille là que je travaille avec elle. Je l'ai même invitée parce qu'elle aime beaucoup Mamassi. Parfois, elle voit quelque chose là, elle m'appelle, Marie-Paul, tu sais quoi, j'ai vu ça. Elle me dit, mais pour vous les Congolais, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi avec vous? Hein? J'ai vu les gens, ils sont incités, les gens comme Kofi. Moi, j'ai dit, chez nous, là, ma chérie, c'est comme ça. Déjà, chez eux, tu ne peux pas insulter une grande personne. Tu ne peux pas insulter, tu ne peux pas commencer par tu vas insulter Assalfo, tu vas insulter Alpha Blondy, tu vas insulter, il s'appelle même comment? Mais ouais,
Ça fait même pas une semaine. Mewe est passé à la télé, la même chaîne que Maman s'y est passée avec Kofi. On lui a demandé, il avait un ami qu'ils ont travaillé ensemble, c'était son manager. On lui a dit que, mais ça fait, on te voit plus avec le gars, ça fait plus de 20 ans. Il a dit oui. On lui a dit qu'est-ce qui se passait. Il commençait à rire. On lui a dit, mais pourquoi tu ris? Il dit, bon, ok, je vais vous expliquer. Il dit que mon ami là, il avait une femme. La femme était tellement sérieuse. Maintenant, mon ami, c'était un homme à femme comme moi. Donc, à chaque fois que tu trompais sa femme, cette femme-là venait chez moi pour pleurer, tout ça. Donc, c'est moi qui faisais en sorte qu'ils se réconcilient. Maintenant, un jour là, elle est venue, il pleuvait, et puis on est passé à l'acte. En passant à l'acte, la femme est tombée enceinte. Donc, avec sa femme-là, on a eu un enfant, c'est à cause de ça qu'on s'entend pas. Mais si c'était ici, Kofi dit ça à la télé, si c'était en RDC. Donc, le gars dit qu'il a 11 enfants avec 8 femmes différentes. Waouh. Maintenant, si ça aurait été Kofi qui va venir expliquer son meilleur ami, on dit meilleur ami, il est dans le showbiz ivoirien. Il est connu de tous. La femme là, mais ouais, a couché avec la femme de son ami. Ils ont un fils, un garçon de 18 ans. On lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça à son ami? Il dit que mais c'est le péché. Et non, c'est le diable qui nous a envoûtés. Et puis, la petite, elle était tellement bonne. Et puis, en dehors de ce garçon que je lui ai donné, la fille n'aimait plus au monde. Donc, si je ne passais pas par là, la femme là n'allait jamais dû avoir un enfant. Félicitez-moi quand même. Et puis, tout le monde acclame, oh, vieux père, tu es bon, vieux père. Regarde. Si ça aurait été en air de son, allait dire quoi? Immoral. Ndoki. Oui. Immature, toutes les qualifications du monde. Mais aucune page ivoirienne a mis ça pour insulter. Non, jamais, aucune page. Tu vas commencer comment tu vas insulter Mewe? Tu vas commencer comment pour insulter même Arafat, tu vas insulter comment? On va t'arrêter. Ça fait même pas aussi 2 semaines, il y a 3 artistes qui sont en train de se battre en ce moment en Côte d'Ivoire. Il y a DJB, il y a Suspect 95 et il y a Imra. Il y a un fan de DJB qui a insulté la femme des Suspects 95 de Ndumba. Mais on l'a arrêté. Ça est sur toutes les pages là. Et dans toutes les émissions du week-end passé, ils ont parlé à DJB, tu parles à tes fans. DJB était obligé de faire un post de solidarité de son fan là. Il dit non, moi je peux pas accepter. Un fan puisse insulter la femme des Suspects 95. Ça, je n'accepte pas. Tu peux me soutenir, mais tu n'insultes pas sa femme. Sa femme n'a rien à voir là-dedans. Mais oui. Mais chez nous, il y a une personne qui va passer à la télé que Yekoutou, Aigle Lalaye. Non, Aigle là, il va pas démentir. Et succès quoi, succès. Non, ça. Alexis, ouais, c'est pas à la télé, il dit que non, il fut le copain de Momonsi. Et puis tout le monde est calme, tranquille. C'est bon comme ça. Et quand les Sindulov vont parler, non, c'est nous le problème. Non. Un pays, non, c'est pas normal ce qui se passe dans RDC. C'est pas, il n'y a pas de respect. On ne respecte pas des grandes personnes, ni la vie privée des gens. Mais c'est quel pays ça? Oh, pour Baza star. Star, Bafinga. Non. Ofinga. Quel star faut Ofinga? Tu peux critiquer, mais tu n'as pas le droit de dénigrer, d'insulter. Ofinga, comment? Si tu veux, il faut dénigrer son travail. Qu'elle ne sait pas chanter, il ne sait pas chanter. Mais tu ne viens pas dire n'importe quoi au nom de sa femme. On dirait Basta, bana maina makila te dans bino fobo finga bango. Bana makila musuna baba robot quoi. Ils sont juste mal éduqués. Ils sont juste mal éduqués. Basta ba finga bango esala nini? Donc star wana na makila na maite quoi. Ana famille te ana bande côté ana bana te. Bino fobo yaka ofinga baronde bino bolingi. Même pas respect à âge ezala lisou te. Non. C'est comme ninyango. Un enfant, tu vois un enfant, tu n'as même pas 25 ans, mais tu as le courage de dire n'importe quoi au nom de Kofi. Bouba est radié sur Instagram, sur Facebook, sur toutes les pages, tous les réseaux sociaux. C'est parce que il manquait du respect à Demdem. Il kambouni nyango boy. Non, ce soit la mouka Kofinga Kofi, la mouka Kofinga Kofi. Même pas respect à âge, même pas qu'il y a papa na yo. Mais voilà pourquoi ils sont maudits.
Comme disait Kofi, tu ne peux même pas s'élever devant mes enfants, mais donc tu es là, tu insultes. Hein? Insulte. Parce que les stars, on les insulte. Les stars, on bazar na maïna makila te, bazar la banate, bazar droit à respecter. Na on va ebisa ebino tout robo suki. Bo fini to fini na bino. Tomati bino na miniati bon on appelle des vies en ezali. Eza bongo mutale la te, mutu penza le la te. To kena bino bongo. Boni boy. Pasta bafinga ba mona monde nini wana mutu fala mukaka na tongo boye atie live na ya salite na mutu na munene aloko atono ale abando finga bato abando tia live ba mama mo boye ba mataka ba mama mo pozo yeba te olobi kitoko osali analyse kitoko te ba bizengyo. Moi quand l'analyse, ça veut même dire quoi l'analyse? Analyse, c'est quoi l'analyse? C'est quoi analyse? Insulter quelqu'un, c'est analyser. Analyse. Didi, quand elle vient manquer le respect à son père, c'est les mamans là qui applaudissent pour Didi. Didi, mais maïka bongo. Didi, Kenya na bongo, les mamans. Les vraies mamans. Moi, na ko manquer respect, bino bobeti maboko. Po eza Kofi. Mais maïka bongo Didi, Kenya ka bongo. Oh. C'est quoi ça? La fille là, GG là. Regardez comment elle a insulté Kofi. Mais Didi, quand elle partait à Côte d'Ivoire, elle a fait une photo avec elle. Quelqu'un qui a dit que ton papa il couche avec toi. Toi, tu n'as rien dit. Et puis, tu rigoles avec la personne. J'aime même sa voix. Même sa voix me donne envie de vomir. Ah, tu es quoi? Moi, Maman Aziza, moi, je m'accame la lobaga. Moi, je ne la supporte pas. Ouais, moi. C'est moi. Elle est méchante, la fille là, elle est méchante. Elle est méchante. Très méchante. On ne fait pas ça. Mais même à son pire. Qui a accusé ton père des trucs graves comme ça et toi tu rigoles avec la personne, tu fais même la photo avec elle? C'est quoi ça? Et les Ndjora qui insultent ton papa matin, midi, soir. Tu fais la photo. Non, mais tu nous as prouvé que tu l'as. Mais Kofi, vraiment, il n'a plus de... Je te dis, moi, je me dis que même tous les 3 enfants-là ne sont plus ses enfants. Ça veut dire que s'ils ont l'opportunité de mettre le poison de la nourriture de Kofi, ils vont le mettre. Ils vont le faire. C'est pour ça, moi-même, quand les gens disaient que, il peut prendre les garçons, moi, j'ai dit, même les garçons, ils sont déjà foutis. Inutile, qui restent avec leur maman là-bas. Ils sont foutis. Non, ça, j'étais dépassée, quoi. Donc, tous ceux-là qui insultent ton papa, tous ceux-là qui sont en conflit avec ton père, ça devient tes amis. Et non, elle me donne envie de vomir. Elle me donne envie de vomir. Non, on va parler. Tous ces trucs-là, si elle a fait ça dans leur maison, personne ne doit parler. Mais comme elle est venue faire ça devant la public, devant le monde entier, là, on va parler. Hein? Parler. On va parler. Moi, je ne peux pas accepter ça parce que moi, je n'ai jamais fait ça à mon père. Je ne pourrais jamais accepter que mon enfant fasse ça à son papa. Jamais de la vie. Non. Avec quel papa? Le papa qui t'a tout donné. Hein? Un papa peut être un mauvais mari, mais si il est un bon père, excuse, ça ne te regarde pas. Les histoires de tes parents ne te regardent pas. La manière dont elle est en train de se comporter là, elle n'a tiré aucune leçon du comportement de sa maman. Si ça continue, ça veut dire que si elle reste dans cette position, elle aura du mal à rester dans un foyer. Elle va pas, parce qu'elle va reproduire les mêmes erreurs que sa maman, en croyant que sa maman a souffert, sa maman avait raison de faire tout ce qu'elle a eu à faire, alors que non. Quand tu as 2 parents comme ça, tu observes leur mariage, tu tires ce qui est bon et ce qui est mauvais, tu rejettes. Pour bien vivre avec ton mari, avec ton conjoint, tes enfants. Elle va regretter quand son père il sera plus là, elle va regretter. Hein. Ça sera trop tard. Au moins qu'elle parle avant son père. Mais si c'est son père qui part avant elle... J'espère qu'elle va regretter parce que moi j'ai vu des enfants comme elle, comme ça, le papa des aides, les enfants la fête. Hein? Les enfants la fête.
Parce que le sorcier de la famille est décédé, les gens l'ont fait. Moi, le cœur qui a l'enfant là a un cœur très noir. Elle n'a pas le cœur de Kofi, parce que Kofi, c'est quelqu'un Non, elle n'a pas le cœur de Kofi, elle a le cœur de sa maman. Elle a un cœur très très noir, et c'est dommage quoi, c'est dommage. C'est dommage pour elle. Et puis c'est une femme, vraiment c'est compliqué pour elle. Bon, c'est son choix, hein. Moi en tout cas, tout ce qui va l'arriver, du bon ou du mauvais, ça ne me regarde pas et je m'en fous. Royal. Maman Sylvie, moi je vais aller dormir. Maman s'est levée. C'est 2 heures. Maman s'est levée. Maman s'est levée. Oui, ok, merci beaucoup. Maman s'est levée. Coupe le live. Merci. Coupe le live. Merci. Maman. À demain. À demain. Merci à vous.